mbote na bande konyo surtout obo sepela na chance nza simo selekinta bana gula fia mama fia catalogue mo kwanza nziba mona ngote ebela bambote bisika bozwami na poto Congo Brazzaville Congo Kinshasa Angola pe lokola ebela bambote na bosanité moko boss John Sima o mokusa talo babo ya basamba bonde bana la patron na Misha babi mama solola ba monta mo kilo na bosanité Ricardo engame mobile na kataziri ki babi mobala tonda likofa ngombe ko na bosanité sul Bwangala na kati ya Zurich babi bangonde mbala solo bena dans bana Zurich à temps. Merci beaucoup Nabino Nyoso tout batu Holanda émission Nabino chambre haute babi onde makambulolo tozwami bongo lisusu na moko ya Alanga Nzembo na kombo ya leader Yuri Lobo nde akobetela biso masolo vraiment ya musique to yeba poza mali bosonga pona yamba ye to yeba bimela wapi ya uti wapi pour le moment comme l'étape nini. Bonjour leader. Bonjour maman Chance. Bonne santé. Normal. Ndenge rara mukide zotambola. Ndenge mboka pe zotambola. Tuzana biso. Merci beaucoup comme on lisusu na plateau na biso Vérité Universelle TV ko betela biso vraiment lisolo ya carrière na yo to yeba leader Yuri Lobo autaki wapi abandela wapi ndeto ya kokota siko na mozindo penda ya makamususu. Ouais, naza artiste et musicien, naza en carrière solo. Na sala pe musique déjà avant que naza la carrière solo je travaillais en orchestre au ngamona zaki leader des années passées depuis 1996 to banda ba orchestre tu même bana mike ba orchestre mona na manzanza rusakana après quelques temps to comme na internat to comme sala ba orchestre pe oyo et sala rapé moi ba action ya bien ils ont rapidement ba succès malheureusement que to yeba raté que faut que les ba monde ba média qu'on enregistré pe son autobanda robeta mais de toutes les façons on a fait des histoires où Isaac et Lilo quelque part pe bato ba romona so ba moni sur lengio ba se plana ngo fort lelo siko to comme na ba idée que futo sala pe album pour bato pe ba se plana na biso na tango kala ba ke to sundola bango te to zaka pour bango ba o ba soutenir biso do yangwana lelo to zo solo la masolo pe ya ba sortie officielle ba traversée du désert spirituel donc Bamboule Belé, ça fait au moins une année avec quelques mois. Oyo, tout lancé qui est déjà sorti. Tu as lancé sur le 8 mars. Et ça, les maquettes suite, il y a des bilans qui sont perdus, qui na ba document na biso na ba bilans na biso to préparer qui poto bimisa. Ba iba qui biso ba disque dur. Mais les autres solo lango pour d'ici fin du mois de mars, il fallait vraiment tout ça là. Tout est possible que tu bimisarata nzembo moko po baninga na biso pe bazala moi content na makambo to sela rabango. Merci beaucoup leader. Siko kotala ndeti lelo bandenge musique yango kendele na ebité le cause en orchestre zo futa binda ba musicien na yo na benga ka bato zo travailler na bango zo futa bango ndenge ni po to ebi musique DJ beba na. Actuellement moi na ko futa na RDC to mo bossa nango eza moi pasi so mutalo ba futa ka bato atana ba entreprise lelo. J'espère bien ce botali entreprise mingi lelo comme ba marche ba revendication tango ba changement pouvoir et salami au monde batumi ba ko revendiquer ko foot ezala rapesate na RDC ko maman ba soutien ma ça sera zobela rosungae moi 20 moi 30 moi 50 ko foot ay comme maman pasi bato ba entreprise ba ko foot na ba orchestre na lo ba yangati ata minene wana otoyebi ya minene ndeti nani oyebi. C'est le but comme ça bien te ba vient na biso kaka o basala ba icône ya musique africaine to ba icône ya musique africaine bazana RDC mais ba foot raté ko foot eza pas si sauce o foot mutu fo sala contrat ya foot travailleur na yo tant yo moko lobi que non ko foot ezate au moins te que non quelque part pe que non o faire souffrir bango po bamsu nde bazana pe bana basi na bango bazana bana bango bamsu pe bazaba responsable en kata famille tant yo eda bon kana tant malade c'est que yo zela kaka fo babela non na tant malade na pesi le rôle exemple mais zate que to footara bango te na ina lobaka ke ko futa o ezana musique na biso ezana ndenge moko te na musique musu ezana ba poto c'est-à-dire tozana ba contrat teza ke mutu mo soit futi yo te faut que ko funda ye a des dommages tout ça non so futa mutu faut ba ke r a koma na ba point na yemo bo fois travailler te fou au PC des comptes final wana ezana ba contrat ya ba travailleur bato basali bato basali droit ba ibima na loba nazolo bango te vaguement ko foot eza autre chose mais o bazo pesa wana eza ba soulagement
so pesi mutu $300 bauti ba concert bauti tourner moko boye au pesi mutu $500 ezate ko futie pour cause la travailler chez yo 5 mois bobimaki te bobeti moi Angola bobeti moi boye moi Brazza moi Gabo ezate ko futie c'est-à-dire que tozo sungana moi na mai peta musu place aza ko pesi mbarate asala rien oui c'est que non to travailler donc c'est ça n'habite que to sunga baninga to na bango te to soutenir bango mais selon la production selon la façon où on a toujours encaissé ceux qui moi le côté tout ça transparent ceux qui sont transparent te bamba na mai ba okima moi le comment ça bo rekota ki boy na ndinga bien photo mba banzemo mususu banzembo ba clip mususu to salité tozana na ba soutien belete tozana na producteur te des fois peut tozana producteur mazo solo ndenge singeli et longo banité zwa oyo ce qui problème est ça tout ça la privilège to privilégier des problèmes ce mutaza malade jamais to kende kozwa $100 au pesi muninga mo boy poa ki ndulata faut pesa ndi mutazo bela pour te perdre âme na été. Merci beaucoup Yuri Lobo. Motuna ya Antoine Barboso babili pour do nakata Suisse yonde makambo atunya bi pour na ñu préférer ka musique misaliza na ngwebele oko sala mais yo préférer ka musique pour ani musique eza donanga don iné malheureusement tous en Afrique ceux nazaki na botamata na Europe ata na États-Unis mbena comme milliardaire ça je le dis pourquoi nazalaki na do musique nazali mwana muke ba série ba Pentagone ebimia ba wera to bandaka vraiment ko sala ba biloko mususu o lelo na boye na ba vie mususu kota na korango sutu na mona ngo na beta shit mobo na bina na ba na mabele e sopanga to banda sa biloko mobo soki zaki te pa mundele ngo mona ba orientenga na komi pe star munene le quoi ba médiance voilà mais sikoyo ba parents na biso nga na botama na ba parents moko boye baza ba professeur na lo papa nanga propre asa commerçant asa diamantifère hein lelo diamant sala li souté wi maramndingi mbori tambolaki akomano sala ba coopération na mususu bangonde ba yibi diamant na mboka Kongo bangonde ba bebisa chance nanga ba yibi nini bangonde batu ba yibi diamant belé na Kongo lelo diamant sala li souté na mbujima eza ko yibate tango mobutu azalaka diamant zalaka bana mboka komona ke no mwana boy class akechika pazongi bu azana lupangu azana mituka azo kanga pe bar bosombelo kotenga mona osomba lelo vome kutu mwana mboka yiba so mwana mboka yibi so muninga nazo belo be azuma tanga osunga mais so ki chinois yibi pese exemple aosana onini chinois yibi passe nao so ebisi ole na lingala o mona eto o sekai donc eloko be bisa chance na nga na lobango ba parents na biso bazalaki batu moko ya big français classe musique na Congo eza big français classe te ngana tangi menazaki na don ya art na banda sala ba karaté ba boxe faut ba manga na art donc nde penza pembe na ngabo il faut pas donc okotinga babo totika masolo wana mais totika masolo wana tokomana na ndinga protection mais sikoyo ba parents de ba baby samo ba dona biso na yebisa ba parents na ngafuna kende ina pona yeba beta guitare te funa yekula guitare naza vraiment na don ya musique na don ya sport ya art martiaux donc batindi kanga siko na ista oh non yo sali biochimie faut kende nani maintenance du matériel médical les futa maman ti lelo bazonga ta musala moko te mais on sa mboka Congo ti lelo na 6 na 2011 na ista ingénieur qualifié ti lelo na tikala ko ata $300 ya makambo classe na tangila te na lo bango ti lelo yango préféré na musique soki pe na sala ki yango ke na bude esenga kaka to bude ba mama mais soko bude ba mama indiscipliné impoli ndenga zana koti musique po ba bula ba mise ba bato ba noir non eza musique eza art mutu ndenga zo kumbela ngo yango pe ko kumbela pe ndengana ozo comprendre ngaso na sala musique na lo bango le na ota caméra na ngana zana koma na mbongo ebele mais maela ngo pe na Kongo ngwa lelo otanga classe otanga ti ba yebiso kaka ke marché ba yebiso kaka c'est toi no lo baba batimiso ba osilika ba yebiso kaka no oyebi na ba bureau mususu ba yebi ke ya ndinga zabui ba français na lobaka soto mimi awa osinga biso ba droit na ye ba yebi c'est beaucoup c'était franchement
Merci leader. Mais côté la Facebook na yo oh yemo l'époque dans le bill sous abi. Pourquoi Facebook na yo moko lobi aux musiciens mais na Facebook na yo makamba politique est belé. Donc au terme mingi makamba politique to éviter lingo comme politicien ou bien aux amours na politicien ou bien comment. Na rosa la hypocrite soki na pembe nanga ou bien na ba voisin nanga na zo sentir que ba malheur ezoya na ozane sengote. Musique eza esprit et sengaka muto azana esengo azala déterminé toyebi ba situation ni to traverser na mboka na biso ezaki très difficile na ebité ndenge ko évoluer mais pour le moment to tina na pause neti nga na tina pause pour to moni pe président soir koti toyebi na ntendenga zo kumbela biso mais c'était très difficile yo yebi ba mission na biso ba lera na poto bakangaki yo koma boye yo boy mboka ezotambola bien te totikaki na makambo na musique tokota ina na ba politique so moi pena mutu ayibi ayibi mais soko yebise ko yibi a obomao mais o signé ye o yibaki o komeli pe na Facebook vous comprendre so to bando banga biso tout liwe eza pona biso tout so bangi odaye so bangi te odaye boyo comme solo quoi aussi pamba aussi c'est mon ami. Bien sûr que tu as dit que tu as sur la trop lit na bande rolande la lit yanga maman na ko vérité musutenga na kimanda ko yanga 11 mois na kima parler nanga na bande foutela depuis 2012 na 6 na 2011 na travaillé na musala l'état mais na na maison d'habillement na Zando directement na ko foutela pour foutela na bandenge na bande ko tala ba politicien na biso na mona ke vient nga mo boy honorable Jikoko Mulumba que je salue en passant moi ba lit na ye bande ko intéresser nga na kota ki pe makam na ye vous comprendre na tali subwe na mona ki papa na biso Etienne Tshisekedi makam ne pe bande ko intéresser nga azali na souci ya population na kota pe yango mona ki to kota ki siko na lit eloko nezo zanga na mboka na biso musique pa soko betika musique bato bayoka kayo ba okufa ba daye ba yokoti fu o signer o loba vérité ezalaka mabete vérité rozokiso lelo lobi rozala pona intérêt na biso tout to loba ba vérité na sota na page Facebook nanga na kosina mutu makambo te mais ba vérité nanga ba yokanga honorable Jikoko je m'excuse ba yotala oyebi batana na ba combat ndenge ezalaki ba proche na ye pire petit na ye ndenge za boye po influence balingaki ba étouffer influence à Jikoko po Jikoko za influent balinga ba étouffer ke Jikoko kangie mais oso senti ba idole na ye baza soko l'équipe boye yo bokanga Jikoko bo mona balinga siko ba étouffer loko wana me ba kokate ba kuta siko ba petit moko be boye tozalaki bokanga vie za innocent bokanga vie maman baibisi biso mboka baibisaka biso mboka eza na démocratie ato fini mutu ba mema yo ba sambisi yo soko oza condamné pendant 2 mois ba otiko na 2 mois to surtout ka bivie ba betaye ministère public te loba 6 mois baloba 5 mois 7 mois plutôt je m'excuse 7 mois pour ba kakula ko mata 4 mois to surtout ka 1000 donc baloba une année avec 6 mois 18 mois et ça normal te to telemela likambo wana bango lokwa bazali makasi ba côté wana bazalaka le bakomoya lukanga na parler batia ba mbongo angena ba vie mususu azaka ministre provincial ya sport et loisirs atia ba mbongo hein vie na bike barando esila na bite so bulanga na barando na sina limbisao atia ba mbongo anje po ba lukanga na parler ngako patron te ngako muta politique te ngako muta vérité leki ya Jésus ba luka nga heureusement ba makila to tambola na ngweza makila moko beni na utaka makam na nga bo répétition na ya bo vie ba to luka bato boy bato boy banani ba yebi ke eronga za na répétition na mona suspect na suka bo tchembo soni jour na zonga ndako 1 heure to bando zana ba Christian Fata to staffé na ba team yoga à l'époque ba yo luko deux fois troisième fois père na nga leka ya bi longwa wa yaka na pale kuna ba benga papa na comme papa boy yo ba oluka yo na batu moko boye ba inkoni fozala boye nzoka nde komo na ngetanga na casier judiciaire tamba osambisa honorable Jikoko na bendana na ngape akima tokina kolala même na ba chantier otaka soko okomo banga na ba master o comprendre na époque wana blague te o mo bena master
olala chez master mais master oya m'appelle boy otali kaka faut mona soli na misu na soli na momi aux à l'aise mais esprit est commenté te master bon na oya na zuna 3 bilamba na ozonga lobby ok ola na chantier pourquoi na chantier mutu ayeba te mutu lokola yuri akola na chantier wa buleka ke rien azawate nde bikisa biso mbele sikoyo tamusu to beta ma ba film wa kosakana te tamusu ngato bimana ba grâce présidentielle Fati auto sala président Fati tamusu ngato bima mais to bima to kangama pete to kima yango na bandenge sengeme elongo bani na lingala nde balobaka mais kotala yo atake no alanga nzembo kokota makamba politique yo mo atake no yo moko zoboma benda arozana ngo ozoboma ngo non oyo comprendre ma be italien oyo comprendre ma be italien nyonso to sala commerce classe politique et nani plutôt politique de musique et kotaka na mamba politique c'est la vie humaine. Il y a un adage français qui nous dit si tu ne t'intéresses pas à la politique va s'intéresser de toi. Maman, ndeto za boy ba ko ya pe ba ko teli biso ba kanyi biso. Eza nini politique? Ceux qui toana président bien, toana ba magistrat bien ba kanga biso bongo te ba tuna, ba kanyi ba mpona nini? Na R1 to ebi kiana ba vena biso moko ba ko kaka te ko ba vérité balanda ba mbongo mais ngana sinya yango. Na lobaka na nga vérité. So ipe na kufa kambele mingi pe ba finganga. Omoni buzo ba na sala pona fingama oyo musicien to politicien na même na ba groupe so ba WhatsApp na za ba petit so ba makamba respect ba pe na limbisa nga bino po boyebite manga mutu sala bino ta musu bona ba parler o yango mutu aboka kama mamba IDPS boye dialelo oyebi dialelo mutu mo boya sala rien sengara bato nga yuri dialelo so to kiata na zando to kotika na lac mwero bokasa o mona bato ba respecter nga ba benga nga boss. Maman, natamola pe na Mazda 323. Natamola pe na Isuzu Vitara. Nasomba pe moto na mbongo na nga na 2009. Sirana ba boxer ebimite ba uji. Nasala ki moto teke na kumba batu mena somba na pesa ba petit babula. Mais lelo na pasi ya mboka tozonga ba pauvre. Siko omona mutu mo ba omona zo bundela ta mususu Félix ta mususu Jekoko dialelo seka inda osenga Jekoko. Merci beaucoup, Yuri. Tozozongela tokeno mpanzi à Christian. Christian, bonjour. Ouais, bonjour. Boni. Bien, tranquille. Merci, Christian. Tu as découvert pendant Oyoza et pas ya leader Yuri Lobo. Tu as oza nani pire petit naie ou manager naie ou bien musicien naie. Tu es juste un manager leader Yuri Lobo quoi. Un manager déjà ça fait déjà tout ça déjà 6 mois en haut. Tu roulé déjà bien mambutu. Mais non c'est nara na ba maso que au besoin on a besoin ba approcher biso qui ba ya batia moi poids étant que orchestre déjà en forme bo c'est na moi ba musicien ba danseuse ba ya to singa na bango tant muto pa ibi o yimba te na faire bo danser te to former biso mo o yeba mambo ça non normal na mitonde to bo répétition ezana limité quartier sans fil référence ezana entrée à poids lourd Iveco avenue Nord France en face à face na garage à maison Mouli honorable Chikoko soko iwana contacter biso kuta biso ala musiko o mona tetan bozo benga batu baya ba musicien baya ba danseuse baya o bino moko nana ni pakolo nana ni zate to ebite bo bando pakola bango nini ti musique ti e bon ata bato baza musuki likolo na biso banda peka loka biso est-ce que babandaka musicien tout ya na orchestre ba sombeli car ba sombeli palais ba bongisa fina ya bon te zara ki biso mo tant ya déjà tant ya na orchestre imo roza dia conscient que ninga ba orchestre zana na ndemo mais biso mo feto sa nini to chapo to tombolo orchestre quoi orchestre ya ra bongo ti ya ra elo mo bweka male betinzamba sala to sa nini to mata quoi. Merci ya tozongelo lisusi ma tozongelo sumu pantina yo leader ko sala ya biso dans nzembo moko ya yo moko nanu ko yembela biso et sala cameraman na biso golo mayala moketonga et sala ba bien moko boy nzembo ona yembi déjà na studio be ona ina yemba yo moko kaka na yemba nzembo ona na yembi te eza na studio déjà na pesa ki bango moi exercice mo basa na nkara ba bongisa ba rythme ngamo na tia rythme mais ils ont des rythmes rares. Le titre est un mois de mon vivant.
na finga mutute na critiquer pe mutute mais na surtout qui dia ba titre mo kanze mo ko bima ya ba grand leader pe to yebi un mois habité ça bongo j'espère Christian Fatal moi pas leader maniangona bon ils avaient pas di cap la merveille a été un mois ils a bongo na zaidi na titre na nous sommes peu dans Facebook mais comme ya yebimi biso ba oyo to yebani te ko la bango ko lika bango ta musu ba moi esinga na libie ozomona mais na ko tiango pe te na ebité to solaka na ba biro kozala pembeni ya moto lingaka nze mona o regrettant parce que na longola ngo pona makambo oyo pona ba titre wana betami mais to joyemba nkaka kozala pembeni ya moto lingaka nze mona nga na composa yo pardon maman limbisanga le bisanga motro na composa nze mona bougie na almet na composa nze mona bougie na composa na bougie na almet ça langa souci to yemba nkaka ayemba deuxième partie soki okolinganga linganga tango naza nanu vivant kozela te nakufa bongo yo loba yo lingaki nga ekozala trop tard mon chou bébé ebembe na lilita ezalaka na posa ya affection te okofinikanga fololo nakomi yeba lisusu te mama mwasi alekaka lofundu de 17 ans 30 ans soki alekisi 35 ans wana ekomaka bacalcule po azwa ya ye fiancé to pe molongani na ye kasi yo epa na nga tokokisi 45 ans okozala toujours bebe na maboko na nga tokokumbela bolingo lokola Macron na Brigitte elengi ya patron tosote ma parti mususu na bitumba na beni makila bana mboka etangi na présence ya Monesco bitumbeza kosila te basengi présence na yo na kati ya vie ya Yuri po yo kitisa mitema ya bafamille ya bavictime esalanga paso na manzembo na yemba na studio na linga suna yemba te na yemba po na émission na yo. Franchement. Merci beaucoup Goloire Mayala. Tika biso mota na kotia na extrait ya nzembo na oyo. Merci beaucoup. Tout est sombre. Depuis que t'es parti, mon cœur souffre de ton absence. Chantal Abouamagoua, Boulou à distance. Olingo nanga ekumbwe na mopepe, souci ekomi odemere na ndako nanga. Ekui okenda Chantal Magoa poa. Nasima na yo nazomona mwinda te obatali loba liokopo nanga likolo mpe bambuleleki ebele baleki mpe na nsima baza kokola soki oloni fololo fobwakela mai je préfère kotika toswanye relation Maestro William Sono Zakabundi Moïse Bomongo Mavi Kandolo Shelambelu Manix Diciel Motembo na Brésil Tout-être mon pini Olingwa distance Tonda Badouti Sandra Kaposa Djiparano Kende Mobembo Kolukambu Chemin de fer ba message à Viber comme la kanga Mustafa Selemani Bambongo na yo ba besoin ya bana Olivier Gouti Mongwasa Bombi fidélité bambule belé Reti Chika Longolanga kela sipona libala Leader Babi Kombo Respect tes paroles Bakioko balanga Bakioko tindambo
Kadi Dadin Tsome vraiment soki oleminga wakanga tana nzela bato mawa soki bamoninga peut-être bakulu kutanga ni yubu niveau na komi na ngolelo amama olia na ngai kaka bakabela ngai sami nzelo olata na nga soki na omichilengi te magizele kimbi kelasi ya bana soki nokombila te mama rozanga mbai depuis 2015 natekaka lisusu te nakoma kovivre na nga se na mama star losambo na nga butu moyima bolongo na se sata nzambe pesa nguya na lobo nakanga yanga libonza mpe na bokolo fami mokili toyaka moto na chance na ye bolama matinda bibishi ni boyeni de Londres antoka dima 10 000 kara diama vere jemima ilonga Dr Laurent Makabu Katiayi Jean-Marie Belanga tosama loba na yo ni manunga foto ebilobite Arlette Ankoni Sonia relation Noblesse Melissa nayebi botambwisi kombo nanga bisika nyonso na mabe nayebi losambo na bino mikolo nyonso se liwa nanga liwa sadamise fami nayeba lelaka liwa ya Benadel fami naye. Merci beaucoup Yuri to kinze mvuno esali vraiment bien tout à l'heure mais côté la point nini bino ba mise bon niveau ça clip car na basi faut moi ça zala. Ouais, to mélange areza bongo aresengaka mélange ezana mutu musali ngaka basi mutu musali ngane pe mibali yango to sangisa bongo soki na oloba makambo boipo baro kuni mayibi mambo na oloba to sola diana ye je m'excuse to sola diana ye makambo yu donc basi balinga mibali mbape balinga basi so na tyenze monaka mibali basi baza décourager to sangisa batu ça la moi bien gelor ndala ba kotelemaza Dr Laurent Makabu Katiayi na assure que chancel aza témoin nanga ce toyemba banzembo yom toyebisa nga kutu ke non banzembo ba clip fu ba moyimba zala ba moyimba sala ba ya pe bien mama ya bongo yango nde mokile tambola ati mais kopona bino basango pende bopona na ebité bino monde bosenga balata sersu ou bien za bango mo déjà ndenge na bango de ba miyela kana ndako amiyebi déjà le kwana OK na sa clip fona la ta sersu bon wana eza leçon moi si basi no sono lobela fubo ibaka rôle na bino liboso na mokile eza pour faire plaisir aux hommes bosalaka esengo na mibali moi si so ça leçon na mobali kozala kandate kozala soldate lata mo eloko mo boy mobali ayibaki naza pe mina mwasi et l'homme se rola tambala boulege Merlin Sugar Babies et l'homme se rola tambala boulege naza pe mina mobali mais bon so betika boy mobali azana kanda au lobby goûter le roté aromoseka c'est ça yango to senga ba petit na biso ba petite na biso yaka sala clip to le ngite ko lakisa nzoto no mobimba po yango pesa ba cause muso sala ba combattre ba silika mais yaka quand même to ba koza pe mwasi yaka to ba koza pe mwasi mobali yo pe yaka pe oyeba ki to ba koza pe mobali c'est peu ça Siko kolanda penda album nonde na landi penda nzembu no ana na ebite soza idole ya vient na biso nsone ou bien comment po kolanda penda chant na yo personnellement vraiment ingolo bakeno oza penda mwana ya nsone idole ya nsone vient na biso we ranson le roi de la forêt na peso pe mbote aza parmi ba homme fort na musique africain na ba musique pe na banda kolanda ezara yete so landinga suna banzomo muso yoka batu muso ba bisanga tozoka ki Bill Clinton Batmusuba bisanga bon naza vraiment na katikati ya batu belé ba gâteau bivens baza le roi de la forêt malgré to kutana TV na ya de yo deux fois na la zamba c'est lo ba annonce ya ba porte-parole na yo mais oyamba bisoté to yebi ki eza faute na oteta musu faute ya bureau et pas héritier watana be pe na gena deux fois na 2016 peut-être faute ya bureau na condamné bangote baza ba grand leader ou basala ki bisope tozala mais ceux qui nzembo oyo ndeti nzembo bolungwa distance batu presque mi ba bisinga nzembo na to kanza wera mais arande yo ozomona pona nga ezape quand même quelque part ça nga plaisir pour wera za mutu moko asi a convaincre batu belé na mama musique biso ba otozo bima
ceux qui baïbi déjà que ah nze moneza le rôle à wera. Pour moi aussi ça me fait plaisir. Ah c'est que va considérer un peu le rôle là, les rois de la forêt. Donc les abongo. Mais ndenge na composant nzembo na kotsera ki wera te. Na composant nzembo nanga. Mais ceux na oyemba na hein na zamuta déclare na kenda pe le rôle de la forêt. Pe ba interprétation pe mingi na ba concert mususu ba filmate na betango na zo pe ba mbongo mususu ba oyamba ba bayoka libanda ki wera obeta me ba yebwe ba kutana nga me ba sopika lar. Ba sopika mbongo. Eza bongo. Merci beaucoup na Ricardo babi Ricardo ngambe mobali na kata Zurich babi mwana Suisse attend Ricardo mobali mbingali ko fangombe sul mbwangala na kata Suisse yonde makam na kata Zurich babi bionde bokange Zurich vraiment motuna ya papa na biso Ricardo na kata Zurich na sul mbwangala plutôt bangi baye ba album no ko bimaka pe album no ezana combien de titres awa nazo profiter ko senga beskis na ba meloman nanga. Je sais que peut-être d'autres gens me traitent comme si je ne suis pas stable. Et c'est aussi quelque part, nous n'avons pas de stabilité financièrement, nous avons une productivité. Nous avons ça qui est le 8 mars est raté. Et ça, le deuxième date, nous avons en février est raté. Suite, il y a mis baleza que baïbagi biso box. Donc, on a fait un Christian Fatal. Nous avons comment piaka. Au moins, on a veste, soulier, asa sérieux, mais motema na ye azolu lelo ko ezana maboko na yo na téléphone nanga na box nanga bazwa mais eza biloko mokili naza dia na téléphone super ya propre kitoko mais na boyi kutu sala ngo na ninga suna kota suba réseaux sociaux te même ba appel so benga mto ya ba Christian Fatal donc ba iba biloko wana ba donner na biso zaki na kati mais merci pe na Borel naturalisé belge il est qui petit frère propre honorable de Jikoko a aidé biso to retrouver moi bilom suto bongisa qui malgré ça complété mais avant fin du mois et en mars to relancer déjà tant de moment ko bandoleka ba misu souper to ko tout ça sous ba clip to ça sous ba clip musu ngana sala ba fan nga surprise ba que to lancer clip en moment ngana lancer déjà 5 clips à la fois mais nous sommes obligés de recommencer to bandela et les kara Malamu répondre à cette question il y a papa na biso Ricardo ngambe mobile na kata Zurich babi mobile atonda mobile mbinga na ta Jésus Christ ko fangombe yone makambo répondre na question na ye ya utoko tuna bi album na yo ezana combien de titres normalement album ezana 8 titres ezana des génériques 8 titres des génériques mais fallait boza la patient boza la teke besoin sur la foi. Suite à certains problèmes, c'est pas dit que Tozangi ba force à relancer bilon sur la fois. On n'a pas un producteur. Ngao na zob sabino na teka bilon na nganda pour na musique. Musique on peut na de pesa na mbongo te. Mais nazo continuer kaka pour na ki mutu makasi na nga, puis je suis sûr que na gagner vie. Na relancer d'ici fin du mois attendre moment ko atami balobe misatu. Pour banzo musuto embela pour honorable Jikoko na campagne musuto beta bloquer go ezaki fitiri na ba camarades. Ba Karine Tietueza Miami Ezali donc on lance un mot qu'on a nous d'ici fin du mois là traité tout s'est préparé pour te décourager ba fan na bisoté un peu ça. Merci beaucoup na yomoko boss John Simon moko satalo babu basamba bangonde banani merci na papa na biso Ricardo ngambe mobali na kate ya Zurich babi ko fangombe onde makambu donc litambe no so nyati mutu mususu ya teli ko kokate quoi merci na Soule Bwangala mona Zurich katongo merci na Antonio Barboso na kate Suisse babi yo pe na kate Zurich yone makambu le port de ndo kangi vraiment na bo santé sila nando le grand jogo na kate Belgique ya ba actualité ya move na yo biska répéter na numéro de téléphone na ba dédicace mbama to profiter pour na moda moketo nga fallait na habiter so OK place ni na sur facal sur pe wapi na habiter ouais moketo nga Gloire Mayala on a malamu so lo batin attaque des pointes ouais toujours répéter Christian Fatal a passé déjà adresse dans Nord France ils a juste sur na poids lourd na 7e rue sur poids lourd na croisement Iveco au Koti avant comme Malula juste à côté de jusqu'à na coin ya garage à Jikoko honorable Jikoko Mulumba place où on a pembeni pe ya Teddy Kinsala donc repeza wana bolimbi sabiso to bloka ki muke pour na ba difficulté musuto zaki nango yebika mission ta au foot était mais faut pesa ta transport
Pour y avoir des pays, Babylone, on est à travailler, mais toujours recommencer Babylone on a calaté. Numéro ya WhatsApp est 081 92 94 975. Pour un appel normal, na bandela 81 92 94 975. Code des A243. Pour un Africell les A pour un appel normal 090 47 61 469. Au Totombe. Comment on est monsieur maestro qui va dédicace na bato linga trop surtout basi na bibino ba musicien bozande basi nde yango nde makambo bino boko sila biso makambo ouais Chanel mbembete pardon tutika tu répondre on a sima Chanel Tsakambuyi Tracy la Pulga Sylvie Makulai staff na biso nyoso ba momi Nick la patrona. Donc, c'est au qui peut venir nous Merlin Sugar Babies. Tu as besoin que Solange Cosel, Solange Assolula, Serre Nabiso Élysée de Doli, en gestion d'élite, Chantal Apamagoa, Nze Mono Lingebi Mame, to ebité, to lobasu nini, po to komi, to tini ba voice, to ebité, to tike liyo. Salara ndongo lingi. Merci beaucoup, merci vraiment leader. Il y a toujours un panzina. Ouais, non, le barrage qui jusqu'à 3 ans pour ça à contacter Bicho pour la team Nabicho numéro Zara plus 243 082 89 60 490. On est pour le WhatsApp. Mais songi qui est bien un appel normal plus 243 090 72 29 001. On peut se faire dédicace là et pas maman Mifi Batouli. Grâce Maboula et Salomo Keti, GG Black Record, DJ de Charma, Easy Flam Check. Menga pena sepe no makasi na éviter ce tout ça bolingo. Wana tout seul on a prêté aussi ça là noir. Wana ebi. Bangi golor, bangi cameraman hein. Hein? Bangi cameraman. Mais oui. Na bangi il y a juste au samu sala na biso peto samu sala na biso. Bien business. Ouais. Merci beaucoup na golora zaki na sima caméra babi moketo ngande yende makambo golora mbala solo donc abia yana munene na ndako libala na ebité soit comme moi si ou bien zaka mobile. Merci na Ricardo mobile mbinga na kata Zurich babi yende makambo papa na ngawumela sul bwanga la umela na bosante mama na nga inspectrice bisala mabo mama na nga biso zwami losako ya mwana ciao.